c'est moi mobile to luka mais so ka mobile fa la na mokike moninga Karine mobile naza na ye niao via Karine pour a humilier tigre niao za niao te niao comme ni niao dans le compliqué na pas te so Karine na lula ka côté na luka ka place ba lula na mona ate na kobota te so na baliti mama ze moto yo za base to za base boto be Karine bota te boya pardon okanga mona côté boya ko boya tellement mzamba sel Karine ko fa na calmete kufanda te nani pigeon sans domicile fixe pam ça dit pondaise mais mon frère a proféré aux ape icône na mambo na mondo yo mais libala douce na mona ki o te fait libala douce fait mona na ite douce kapanga legi nao Maxi Bondo c'est la mata azaka ko sala kindumba na ye amate ana tanko ko répondre yote bana président ngai lomba za ki président ada président ngai lidobi. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que sous émission Oyo et comme les binons, émission Oyo sera toujours présenté dans humble serviteur Nabino Prince Luamba. Obo pesa na kombo ya Paul Mukendi ya presse na zawana pour na kosela no musala na nzela ya chaîne Nabino Feza RDC TV. Bon continuer ko s'abonner massivement, beaucoup zala jamais déçu. Vraiment merci. Par rapport ya actualité car ndenge bimaka bon on que vraiment mariage ya Karine Mokonzi Oyo ba tout bazela vraiment ba rêve bani tout ça ya Karine Mokonzi le comme réalité bon mon épée sous mariage ya Duche Kapanga na Soleil ngonga vraiment et les gars kitoko vraiment pe actualité sur etobima awa mambo ya Maxi Bondowe na maman Top Gabriel oui comme o ale kaba finga répondre vraiment et zo sala vraiment bien te yango na sale fort yambela bino moko ya ba concert nga na kombo ya Jemima ibele oyo tokozwa temps ya ko solo na vraiment un grand merci vraiment na bébé Chico mannequin il y a Château Rouge bébé Chico mannequin il y a Château Rouge pe balobi Lex Bomengo roi papa les grands Diloa merci Nabino pe Atricha motomètre beba zibeba tafouin Bruno Teka papa na Gaël na Paris Bruno Teka papa na Gaël na Paris pe na bosse entreprise Kabola mungala ba bon séjour na Brésil merci Tozana Jemima Ibele, gros bébé de la presse. Bonjour. Voilà, bonjour Prince Luamba, songi de la presse. Maintenant trouble, hein? Et bonjour, nous allons souhaiter la bisso. Na Congo Victoire puis nos éléments Congo Victoire peut bazwanga mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas merci Nayo merci Nado Senga depuis la Suisse pour notre soutien dans le bon cas bateau soutenir en tout cas je ne manquerai pas merci na la Chine la Chine merci na couple qui coule, c'est-à-dire Karine Mokonzi qui coule, na Evi qui coule. Félicitations na bino na mona vraiment kamboleka moi kitoko et femme depuis Paris, ba tous engagement et belia dadi mabi mo kona mbe na Paris, tout le monde ba mbote na bango. Ba mabanga ekota pour baze moi trop hein. Ba kota. Maître Dajupa la Sibiswa Maître Gims plutôt. Alors on l'a épée right pour yo le ballon on a tourné habité Maître Gims pas long on l'a Maître Gims pas long. Tu veux que je fasse quoi? Maître Gims se joue pétant tout le monde a bien masqué la pose a besoin la longue lunette nanga moi mon qui est bon on a zong ça OK voilà dans la longue là et ça le col événement c'est exceptionnel pour moi. C'est ça. Pour profiter pour mon ami sur de la presse. C'est pas comme moi. Hein? Moi j'ai enlevé non. Il faut la fungola. Voilà, je suis là. Voilà, je suis là. Ah, t'es beauté. Mais maman n'a foulé ba fad, n'a foulé ba tout, mais c'est ça mes yeux quand même. Qui ont benga. Qui ont da kokangote. Ça rappelle. Maman merveille n'a pas ses mots à marier. Voilà, prendre. C'est bon, merci toi Koutara bon kaka actualité. Quand les alara lelo vraiment célébré ekoi et pas Karine Mokonzi oyo vraiment ba émission salema ndenge na ndenge Karine Mokonzi robala te mama tigre leka ezaweza ki base mambo ya Philippe tono ka sape ezala ki base lelo tomoni bango ba balani vraiment omoni même la Bible nous dit moni mo otobaka chaque chose à son temps nandine te eza biblique. Mais Bible et le banabiso te wana mona ndeza biso comme tout ça lango Bible le banabiso que hasard est à la rater pas nzambe nzamba bongisa jour heure mois année na motonyo surtout ndenga bongisa lango
c'est-à-dire vie à Karine Mokonzi na ba o tu ya za na bango comme ba relation ezalaka ba nzela ba tremplin mais ezalaka te ke mobali oyo nzamba ba ke no yende l'homme de Karine. Non, ezaki bangote parce que prévenez que tout le monde même uniforme et bima. Voilà. Et comment ça langote tout le monde que non aloba que non senti boy ba yembele même lanze ba kumisa e ça les maté ça veut dire que non ezaki ba nzela ka ndé to tambola boye tout moi non no balité okuta na Josué okuta na François okuta na Mutuboye ouais au fur et à mesure tu vois mais oya Evi qui coule ezaki buster. C'est-à-dire Evi qui coule dans mon bal oh il faut te presser ba respect la ma valeur. Niaou ayaki na vie à Karine pour humilier. Tigre. Niaou. Niaou aza niaou tigre. Te niaou comme ne niaou mutara longi compliqué. Na ba te so Karine na lula ka côté na luka place ba lula na mona rate. A part mbebo rose ndaka tara dentifrice na mona ti. Comprendre? Niaou ayaka na vie à Karine ndé na mission. Que non moi so na yé na découvrir yé et puis na sambu ça yé. Eh ben, on a réussir. Tu vois? Eh ben, on a réussir. Qu'on zoye, qu'on s'embussaye, et puis on a réussi. Mais na kaya Evi d'abord, Evi ce quoi qui au-delà de qu'on s'emboussa moi si, au-delà il y a qu'on publier poitrine ya Karine, au-delà il y a qu'on publier Karine pendant la carte d'intimité. Au-delà de tout, c'est une femme. C'est une bonne femme. Comment une femme avec beaucoup de succès, moi mobile toi Luka mais ce qu'on a mobile faut l'accent mokike. Moi ninga Karine, mobile naza na yeyo. C'est que c'est une bonne femme. Donc Evi atali Karine na ba point nyonso, ba côté positivité na ye, ba côté négativité na. So côté négativité de tant que na mobile, na roya malembe na bana ko changer. Ko ya Evi qui na via Karine. Premièrement non pour moi que non, ba on ba linga non pour la mukanda te. Evi azana mukanda Karine na mukanda te. Evi abala no Karine te mais Karine te ebalingana ki Evi azala mukanda Karine na mukanda te bamboka moko te mais ko zala na Karine lokwa Evi azala mobala lipamboli aye na via mutu parce que na via mutu faut ko baksa 1+. Karine ko za mukanda ya 5 ans parce que mukanda Karine na zoka zani na pesa ka merci na bato bozwa temps ko finga Karine merci na bino c'est grâce à vous que Karine zo mukanda ba mama Congo ba sala Karine ba pétition na France mundela teli mais elle est qui o mboka ba ndeko ne ba ndeko tele mais parce que elle est en danger. Alors, la protection dans la rôle de la diaspora. Minde bazo protéger parce que comment 5 ans. Voilà Evi babala nonte. Evi libale ekoya donc Karine alobaka nga nakobota te sans qu'il na dans la mobali oyo ba deux familles ba vandi. Ya ba lobe Karine o stérile. Karine matrice Zika. Te et qui n'a pas no ya temps. Et que ko matrice Karine Zika ou bien il y a une question de temps. Tu vois? Alors le temps est là. Oh yango bomoni Karine na mokonzi lelo boye Evi qui coule aye ba sali o benga kalibala mais non fait ça la mité moni wana mais siko to za no mamuke to za mamuke o tsolo bake na ko bala na ko bota te so na baliti mama zemoto yo ke za base to za base te mama tangu zeme koti te tangu zeme koti te tangu zeme koti amoni que le quoi zeme langue koti déjà ndenge na loba que non jamais nga yako bota sans que la famille donc attends na zemi bo yo fo ya famille nanga ya mon Evi aye zemi on a baisse oh papa beza ndeni ko tout ça ka batu ba pesa la baisse de ba belle famille tina tchape na zemi bo so na boti te belle famille ba mona ngana ba mona ni ndeko la ba mbaye na aventurier peut-être aussi non j'ai voulu que Evi a kosi famille na e bela ba Ok, vraiment, tout le monde qui est en Libala, vraiment, tous les sounini, par rapport à Karine Mokonzi, pour essayer de lancer, Marc Sango, famille mobile, le BOT, tous les sous le côté, tous les lignes sous Libala. Tes années, maman, Evi, t'as reçu la photo sur Internet quand même. Et t'es un tout le monde famille ba vanda kat beaucoup la matondo le ma atana kiti moya on yo na mobile no ezate c'est na grâce te moi bala après tout le monde apenda Karine yo ka souci à ça l'effort pas bala pour mon que na que oui te Karine a encore bougé ma casse te Karine vraiment la bonga forcer ni to ma casse ce qui fait on a mingi zemi wana ezo beta Karine comment est moi kinga pena sala juba sala ngo pena sala te pona calculer ba moi na ebakate mais au beta genre que moi ba faiblesse moi ba vertige azemi moi be sora telemi fa vanda en tout cas comme na zemi ya non mon te pela be Karine vani mais ah we koti bebe taka do
donc Karina na zemi bato benga Karina mila matrice boza wapi boyako bato benga Karina bota te boya pardon okanga munoko te boyako boya kotema mzamba sali Karine to bofinga mutuki sita na babi non c'est moi qui ai le dernier mot na lobi non te kada ki sita bofinga bota te matezika na babi non ngani na fola bak matinezika donc ko on abi pota yaka okofanda calmete kofanda te nani pigeon sans domicile fixe pam ça dit pondaise anaboti uyako boya loba kali na balit boya loba boko fa na calme tebino faut boya ko loba bo finga ki yema c'est pola abota kate akobala te mukolope ya mariage evi akoya te metomoni evi apa evi to mape belle femme bazuya ba no est-ce que yo banga bango obanga bango nandeni otanga bo pigeon otanga Mourinho nga ba finga nga aveugle batanga pe komo nga te nga la nzama oba sala mukoba batanga komo nga jema ibele nga pe mukolo tanga komo na bango po ba benga nga aveugle ozobanga tenga banga mu atanga ba tenga banga mutu te ba fa tanga komba nga be akanka ilmo ko pa ba ke mpol ba ma bole te so banga te fa bien te fa pas fa bien Karine mo ko pa ba ke ma mbambolina ba yebi déjà Karine mo compte yo nga pe na bi pigeon yo nga pe na bi pota ba to bi pota ba bi pigeon yo ndo yebi ta Mourinho te bi Mourinho moi mobile oh ma botanga botaka ba mobile mera sutra moi ba il a 2 ans maman vraiment merci tokanga côté ya mama Karine Mokozo donc j'ai mai belle c'est na kota côté awa na mikolo nga ba polémique vraiment te kota na yo parce que munako yango na koloba nga ba polémique kota na yo munako yango na koloba oh na koloba ko parce que ato ba biki no ya ki motema mabe mutabali na ye babali na evi alataki donc il moi sinanga lokoto ta robe ndé mon côté nga na bala na biloko nataka na sapato ba maeleta abeti yango ebalani na foulard a momi alataki ebalani na éventail taka Karine tanga ba sama mwana be mo ba sizola mo Karine ndé mo na vitre bitela benga nanu ta appelle nga na benga na peur mama Karine mo ka fini vidéo na oh et comme sérieux j'ai mima j'ai momo nyolungo ba ninga tek face ça sokaka moi été j'ai mal asina le mi pe malanga kutba katana ki opema la e Karine na zemi tale kombaza na zemi muto matrice pola kaka nzambe nda abina cha mwana kata matrice pola bongo moi na pété bébé Karine côté les coco ce sont des ba jimote mais ce sont des jumelles bala ba moi to mena ba photo ana eza mwana ya vie na biso mon peut to bombika kombo parce que ebe que no ba zo ba na matière te ba na matière te yanga bokele bango ngo ba bokola ba famille na bango todo na tana ya mabe février za na 29 jours na Congo Victoria non au moins ngande na bo pour votre information John nga na poto John nga pe na la poto John nga pe na boss te amamba chaîne te en dehors la chaîne c'est me gérer chaîne chaîne nga mo na do gérer boss na nga na poto mais mo bayi na nga na poto mo bayi na nga na poto donc tango ndala bo so ba yekin tango linga zonga nga mo la ba suki na nga na okendele pe na sombele pe na ville kitoko ataza nango ya poto mais ya kin c'est la mobile nga mbayi na nga na pumba na nga aleta $10 na nga $20 na nga $50 na nga mais moninga na nga mwasi ndete oui na limi. C'est bon, merci. J'ai Maïbele. Mama Douche na Solengo nga mo ba polémique ezali c'est nazo lingal kambo. Complément kitoko. Nazo lingal kambo te. Douche azaboga nani. Pardon, ça c'est mon vieux à Pop Firenze, mon vieux à Pop Firenze, le parfait de bonne odeur, mon vieux. Ah, au continue la mission. Ah. Allô vieux. Bien vu, au bengi trop, dans un plein émission, on a bien yambara vu, au bengi trop vu. Ah,vé, mon so bengi petit na resaline. To bien à la TV. Ah, ok, bien, dans un plein émission, dans un direct vraiment plein émission, et puis ma vie pour talara ve na bien kio, rappeler et ça faux. Non, c'est l'émission là qui n'a jamais belé. Ça c'est à Pau Firenze, les parfums de bonne odeur. Mambo tera na ebi ke tam so na boulot, tam so mambo tera na batu ba tala yo. Nana parler les qui nana parler là moi
20 anniversaire dans la 48 heures, donc on a pas déjà. L'autre là-bas, tout le monde a la biseau, voilà quoi, on est ensemble. Ok. Mais mon vieux a proféré que aux appels icônes na mambo na mondo yo lelo mambo ya Gabriel na ya madoué kaki lelo sous Maxi na Maxi Bondowe na nani na mama top epeli sous moto lisusu rolo ba nini na ba internaute ba fan no balinga bino pe na ernyo sur bato théâtre kaka. Ok, c'est bon. Via le bi, tu as l'émission, on a vraiment la plateau en direct et tes apna duplex quoi. C'est ça. Mais moi, Lilo Bassou, quand on a battu la Baoyo Kayo pour l'émission. Et puis, au sein de Titoko, c'est ça, depuis ma bande cassette. Ok, merci mon vieux, merci vraiment. Ok, paix sa mère Mbote. Allô, V. Merci, Bézi. Mais Liba douche, on a mon agio TV. Où ça l'émission? Liba la douche, fait mon analyté. Douche Kapang à l'Egnao. Ok, mon V. N'a-t-on rappelé au V? Ok. Pendant le mariage. Ah, ok, merci Fela CP. Nabi na zo pena émission Mobimba. C'est ça. Na bien na so na sisi ve to so la mamu to za na ngove. Ok, merci. Merci V. Merci V. C'est ça, c'est à Firenze les parfaits de bonne odeur. Adam mon quoi artiste comédien icône pe na mambo tu rappelles les kotaki. Na ngina maravé. Bon, c'est bon Mamadou Tchega. Voilà Jancy. Voilà donc Douche Kapanga félicitations na Soleil Ngonga. Polémique exacte. Douche mobile Soleil. C'est tout. Blosko bolingini. En tout cas, c'est qui ba maman ba publier na page la maman que ba tout le monde va financer ba wesh ba qui ne ba ça des autres mokolali. C'est que la maman ndé ta créer ne ka makamna parce que pour page ne ba lobelango page ne ba tiango ka donc a créer parce que tout le monde mutu moko ta yo ça des autres na mariage à Douche. Le gars qui toko na moni yado kala yado mazé na moni en luzolo les Ketcho, namoni papa de Vos, namoni en tout cas Bastard nanga, namoni pe Jazz Kavoul, papa Zahir, en tout cas c'était bien, mais l'artiste n'est pas qui mouki n'a évité bakayou pe hein, bakayou baton un peu ezaki moi mon boulot, mais dans l'ensemble, mon bali boga, moi si belle. Mon bali pembe, moi si pembe. Donc, ça va moi na kitoko. Pour passer mon chance. Les passés, il y a soleil ngonga. Les passés à soleil ngonga. Ou les passés à Douche et talibango sous côté parce que c'est dire les passés derrière nous, on avance. Donc, bah les passés bâtis na sima, bah avancer. Donc, il faut se dire que babalani yaya babalani botika basongi yo pe balate presse odika basongi bondeni. Ok, yo pe j'ai mai belle toujours c'est là yo pe bala bon frère un ami qui l'a do misara yo vraiment j'ai mai belle vraiment merci pour aussi ça va côté ma bala wana vraiment les lo sous c'est pe la moto o ezabongo grande sœur na yo Maxi Bondowe grande sœur na yo Maxi Bondowe teloba non continue masoko pa bala ko tunité masoko pa bala ki bosolate. Vraiment, j'ai mis ma belle. Fallait moi ce que pas balana qui na moi sinaye. O tuninga te mabalo comme moi la Maxime de tutuni mama. Libala ya non, ya maswa mabala te. Libala ya maswako. Na belle sœur na sona on a parlé et ça on a pas problème té o e lobama ki boye ba lobby boye ba lobien et ça na problème té ba ça na problème té o to beti likambu ya Karine Mokonzi na Evely to beti pe likambu ya Douche Kapang na sole o ba zo lobama c'est ya fali maso ke lobama té o Luamba Lutumba scénariste pe problème mukindi te wana na ba scénario problème mukindi c'est bon suko to kende vraiment Lembe, grande sœur na Maxi Bondowe, le problème ming
Maxi Bondoui. Quand c'est la maman nini? Le bac qui non Maxi Bondoui. Le bac artiste comédienne. Bon camarade na yo Maxi Bondoui. Vraiment Léona maman top benda bika songa boy. Bah vérité monsieur senga makebi maté lo ba maté le bami par rapport ya nini. Maxi Bondoui ko répondre par rapport ndenge Gabriel a traité Etiel, ndenge maman top a traité Etiel, ya yo répondre à lobi que soki maman nazaki tiende a traiter Etiel. C'est que mon na tiende mteno boko la maman top et no foot la moi na classe, yango ni mteno futa ndak o maman top ane ko fanda. C'est ça, c'est que peut dada peut azatiel pour dada pas au foot là. Mais belé o alobi on appelle alobi sous mambuya papa na biso Kadiombo azaki présent na yeli dobi. Nanyo sonoro lo banini. Au moins pourquoi la lobby que Aza grande sœur n'a ngate? Parce que j'ai senti à elle l'immaturité. Ah bon? Aza très immature. Magambo le bamara na 2020. Tangu bayambaka ya Gabi, bayambaka Mama Top. Tangu ya benga ba comédien tout ba ndumba. Et le cas la 2020. Il y a monia pour répondre en 2022. Pour parce que ça a besoin ka kombone et l'Obama. Non. Akitise la ya mata nenga zawana amutu asala vikala. Akitise la ya mata. Maxi Bondoui. Akitise la ya mata. Asala vi ya tongo. Ya zaka ko telema na ba pak wako basenga tu paka tu mebimi na nte. Imka, moni imka o matongeli banda wana. Kopi ya akitise la ya mata. Non. Akitise la ya mata azaka ko sala kindumba na ye. Tangu Major Zolozo la lobi kasa la nini pièce moko bord ezanga kombo fallait ko mutu mo be aza pena li dobi mutu pena ya cheli pena ya bandumba mama to pa lobi ngana na petite nanga mo be wana musala na ya salaka donc ako incarner rôle kito sala ni asala kindumba ako incarner rôle kitoko ndi mama top azuye le seke na baton wana mama top azaka da mama top. Mato bazaka dana ba succès na ye. Parce qu'on voit na ku ya kitila matandeni. Yebisanga. Sonyo so lobeneza lokuta. Oh, ezeke no aza mutu oyo akrea ka ba buzz. Soka vana mo ke komo na ngela lifona sima sko ba grand. Pourtant sima bato ba yebana ba ya répondre. Mais maman top ana tant ko répondre yote. Na mon kuta soigner na Shaolin, apesi Shaolin mbote. Moi la moko très intelligente. Pour obongi si na Shaolin, obinos en apesi ya Gabi mbote. En tout cas félicitations. Yo ndongo da bongo akitela ya mata, sala musala na yo, luka ba tutu bandeko to comment ça la chaîne. Yo pe sala chaîne. Dans la chaîne. Kasa ko ba théâtre bandeko le baza kuna apesi moi quelque chose, ba sale moi filmer. Au moto tourner. Filmer oyo Cardozo na Prifi. Oba créa qui baise ya ki mo sambal. Filmer na écrit par Lulu. Yes ko avec da filmer na. Ya avec no moni baise wana oya ya Prifi nana ngam na sala kyango. O baise oyo ya mama pela na masasi ngam na sala kyango. Ya benga ngo baise. Ya ba da filmer. Oba ke yango baba ke no tango ya na TV ko katala no tango yeboye o lo balo ndo amayele te. Mayele ba bota malango. Intibile te pela ko loba. Ils ont mis balé. Tu comprends? Il a quitté la mata. A sali mabe parce que ma camille en 2020. Tant que moi les questions bengue nous sabi na créer base na pas les questions les questions tala maka ba ko lobela ngai. Mais il ko lobeza en sens c'était parce que maman top azada maman top. Avant que Maxi a continué nani accéléré mata aya ko banda musala o ya théâtre. Maman top azada maman top. Oh, moto la dama maman top. Parce que on a comme maman top avant nda kunendeni. Ya beaucoup la dadandena, beaucoup la nana le dadandena football minerval. Donc la mbongo oyo ndebo o ba ya tiel, ndeba traiter tiel na mbongo wana ndem to ba ya no. Ya le bibongo tiel. Footela nda. Te ya le biki avant disa maman top nda kuna ye, a footela na ba maman top. Parce que maman top azako sa eloko tadaka zo likolo kilo. Pour y acter la matin sur les charges à bana il faut diminuer la valeur à l'artiste ko diminuer ba ya na biso na musala oba maman na biso pour nga mato pa maman nanga na bengi ya kuta maman nanga de temps yo vani no boy lo ba makamuna yo créer ba business ndem mokolo katiko no o diminuer maman tout ka maman top que non avant la ndaku na yo obokole ba même ko pesa maman top mbongo poto ça na ngoni na héros kitela ya mata libala te kaka bazwa ko la bandeko la ba komelé kuna na poto ça qui to côté le coup c'est possible quoi meta pinga anniversaire na ezalaki lobby je crois 40 ans d'âge tala 40 ans d'âge mère de la famille Abdalanda Kouné posé artiste comédienne elle fait ce travail normalement
Azoko émerger qui toko. Elle est belle, Azoko garder beauté na esko. Akitela mata, pourquoi ne pas suivre l'exemple? Yado, Domazé, marié, Azana chaîne naye, Asala babeste. Sonia la biso Miss Mongo evoloko. Yiwana bandi ba film ne. Makam to luka yango wana te. On n'a pas besoin de makambo oyeye Shinani chéri Bondowe. Azo la biso te. Tu as besoin de kitila mata la biso te. Comme ça se sentait gadagi lésé par après ba propos ba ndekunaye. Ça rôle les capables luka se défendre te bino mona mabe. Ba benga bina nga j'aime mayo. To luka mutu moko boy aya ko sala rôle ya mutu ta manette. To benga je ma pota cop ne je ma ta manette ba finga te. Na ta lunette. Tu vois bien que na ba zo par rapport à cop noza au sala rôle ki ndumba bia ba fingio. Ba fingio te da rôle na yo et puis bana taka bana ba benga kana film na esa alongwa sous théâtre. Accompagné que na boy nanga na sala ngusto batanzia ba zo nga na valeur. Na comme na côté ba cédé la zo ngusto ba diaspora. Bazwara nga mbonga ekolo docteur bakino mama top mutu a eda akitisela ya mata aya akota akota na cop oyo lelo peso kakina poto fa pesa mama top nde merci. Mais vous êtes contre Maxi Bondoé pourquoi? Pendant on a juste que là mutu monto défendre vous êtes contre Maxi Bondoé par rapport à quoi? Par rapport il y a ndenga sali droit de réponse na diminuer nga wato boete akodi diminuer nga wato te. Oh, on dit mais Thérèse ou la neni. C'est ça la vérité. On la vérité, c'est un mensonge. On est un mensonge. Abiso qui balobi que mamuli que on a la lubia lokuta, maleka baloba que lokuta. Parce que là besoin on va répondre est-ce que ba niveau mon côté. Muto quoi mata pas qu'on va la répondre nani akitile ya mata. Muto quoi Shaolin ko tu pas midi. Ta Shaolin lobby mariage ya masoko. Éviter faire qui y a une néné. Non pour l'instant on est convalescente. Je suis à la maison, na compatir na zu cadeau na na tini pas de kolanga meno yate. Pour ani na boko ya. Pour ce ka ye wana boy et Luka kutana Luka c'est comme si et comme le quoi ba comme we pas écrire suka makam. C'est mieux na ngate. Mutiki mariage ya et masoko lekika na kimia mais soki shaona yaka héros miniature. Oh ça dit que star avec la mariage. Tu as mon à côté Shaolin, Gabriel Bolembo, à côté Maman Top. Je peux communiquer à côté mon lobby la théâtre. Qui l'a le condo? Côté mon lobby la théâtre. Et après ma bête, parce que on appelle ça la théâtre. Baba ndekolanga. So la moni mutu monzo ya injustement na non réglé. Baba ndekolanga. So baba yakina lobby na ndenga non. Ma comme ça lobby ne wana. Le lo so Gabriel Maman Top et Ndongwani. Sur sa côté. Non, toute la question. Soit bébé bambale. Gabriel nani Shaolin na matop. Soit bébé ni bambale. On a qui na luki mama te prendre luki na luki Shaolin. Mais est-ce que pourquoi pas Luka Maxi te Luka Maman Top? Mais Maxi bengaye. Naza la numéro nete. Mais Luka numéro na Luka ngopoani. On a personne. Il pas Luka ngai. Non, personne numéro. Il pas Luka ngai numéro na ngeza wana na na. Non, il y a besoin que on lobby à Maman Top na Gabriel. Ce bandongwani, o Luka Maman Top ou Luka Gabriel. Est-ce que bango ba Luka oti? Comment pas Maxi ou Luka Maxi Luka yo? Parce que aza impoli. Ah bon? Parce que nenga za bongo akitsela ya mata aza très impoli. Ngakutera ba ndebe histoire a vini na okele malade. Ah, moi mbalo moi so nyoko ma un spécose n'est pas comme appelle nini Tiela boulevard et puis comme ma famille mo ba sala ba traiter le kola moi la msala na famille na moko ba nyokole etinde comme lo ndumba tout condamner ma casté a comme ndumba parce que ba matata na famille yo quand nanga le temps le bon que non nga famille na moko et comme ça nga moi la msala yo quand ba belle ba famille ba sepe na tu ba famille ba sepe na te prince famille ne ba sepe na quand le week-end non famille nanga ba ne ko nyokolanga soki ya wa bali aboti azunga ko selendezi pa nyokolanga apa abenga te akolo bango na TV s'agit de sa famille fa bon ma sa vie tu comprends ce que genre famille na esiko donc pas que genre famille na wana bazande nini moi la maman le ki ba tratara mabe moi la maman ko tratara mabe ngaka bala ba mo propre tu comprends une famille na bango donc yango no mona que non soko da immature ya la TVT so ebi ko loba to ka TVT famille na ba bomba ka famille ba expose la famille te ye a exposer famille na média dans immature donc on a vu longo les grandes sœurs na grande sœur bien ta master na nga a grande sœur so mambo ka diombo ba lui présent moko ta niveau c'est ça ta siko niveau paix à son âme présent il était un grand le lobby monde artistique et perda mutumunene la monde politique et perda mutumunene c'est-à-dire tant à côté politique a dérangé ba tout yango ba luki ba éliminer il était un grand pour moi que moi ça pena immature
comment qu'on va que non président qui présente les dobi dans les dobi c'est kabandé ko zoaé on a ko zoazoaé ou moi te que non yo pela moi si moi pela la pote ba zora zora na kaka ba ko balo to la femme de la maison parce que maman bon ko eh là nous pêche non neni alba que non papa il faut elomba za qui pour être président la ngali dobi oh lo bango non neni oh lo bande neni nani mon to comme parce que papa président tel que non papa la président la ngali lomba za qui président ada président la ngali dobi oh lo bango non neni te akolo bango la no ndenge nini jamais. Lui c'est un juriste. Voilà, Moutama Yele. Donc, on ne verra jamais. Pour nous toucher une fausse à la bouquet bignon. T'es pour avoir la bêtise. T'es au Tokoya à la TV. T'es papa, la bso lombe, à la bêtise. T'es à le côté pour qu'on lombe la TV. Azanangote. Très intelligent. Oh, glisser. Tika na yokutu maramboli ngoke nanga wana. Nga moi suis pas n'impoli. Nga do mona nga boye na yepo na akitela ya mata po a toucher wato na ndenga mabe. Donc c'est que y a la petite maman que non avec maman mupanzi ya maman Thérèse. Je m'attends au yozo luko take Maxi Bondowe. Lelo sora zana ba matière na yo. Azana ba matière na yo. Takadi etata. Wala nanga beta nzembo. Des fois ouais. Penze ba onti le terre. C'est que des générations c'est que il passe c'est que c'est la terre pas si la carte yango ba ozo zo kala jaka ya ndumba akitisela ya mata ya ba peka akitisela ya mata na jaka ya bandumba ka akitisela ya mata pour ça les gars la émission na ngai a répondre par rapport ya ba akitisela ya mata lobi lelo akitisela ya mata so botango na barba bobina mais banzembo ezobima o ba génie ezobima oyo sur après 2 ans 3 ans mon style mais ce que ya sila ndima musala na e wa sala de bo mo ya tilo c'est kaza reconnaissante qui a musala esunga mingi na vie moi ka bwana ngoya pas to comme na suka ya émission na biso lelo soki Maxi Bondo za ba matière na yo abimisango hein abimisat ngalo bala mutni store dans la photo na nga vidéo na nga ya largué na mi bal no nyonso za ngo tala bimisa ya nga mona lo ya na bila merveille tana chaîne na yo Luamba tana chaîne na yo Joël Mola pesa pe mutu na miloka bolinga pe biso te bo panza o go bila presse niveau na ozoba mabato mona pusi oboye niveau na ozola ngo bato Monte Karine baba pibier poitrine. Et via zoomer. Et via tala dit bato ba valeur poitrine au thé maintenant je veux que ezala yanga. Ya mutu musute ezala sko yanga. Yango munya obal abali Karine po ezala ya ye. Bo pibila bato sala ba erreur. Ko pesa nga matière. To comme la souka ya mission na gros bébé to telema babi obini ba mona ngo vraiment. Ba mona vraiment to comme la souka ya mission na biso. Azara nango. OK, c'est bon, merci. To comme la souka. Azara nango. Nazara nango. Nazara nango. C'est bon, j'aime bien les bateaux à la biso partout dans le monde. Une rôle par rapport à Bandeko, tout batali biso mambonio sur les capés 2-3 personnes. Voilà, donc je suis venu parler. Nenaza beso na déranger batunion tout kangamtina parce que je suis la fille qui dérange et puis na déranger akaba dans son l'équipe boye moi noyo je suis la sœur de Karine d'une autre mère ya benga ma sœur de cœur dans beaucoup kabinoté parce que bobé bana mais est-ce que bozo nga kaito be bana te nga contribuer à matanga le ngai do moninga boye okosi après wana nga zo mbongo nazo mbongo pena ba sansele ngai ngasko la linga baje ba TVT le car ba sansele nga pena bu nazo boy boyende comme 500 nazo 500 na ngai na kena ngale Equity Bank la nanga tui to na IGF mais musala ngam na leki mbongo papa problème no nini yuto ba benga kuno kenda kuna na kinga ka to benga nga ba benga na IGF na kena lembongo nanga ba benga na minzera kitina lembongo nanga ve ngai te ce soyo oh papa yo moninga Jordan oh continue. C'est bon, 2-3 personnes. Oh. Après, si je na son excellence, papa na biso, comment on est comme Kimi, hein? Papa na biso mokonda IGF. Gilles Alingeti. Papa Gilles Alingeti. Respecteur. Tala. Merci pour l'enveloppe. J'ai été considéré, j'ai été valorisé par rapport à mon boulot. En tout cas, la carte. Internet, ça les TV. Internet. To
sangane par rapport à loco to mpesa ko kilo moko boké surtout que la place mo to ba coupage ndenge moko parce que biso ko tout influencer que ne vitesse par rapport à bon fois ça dimanche ba ti samedi mais biso ka erreur ba msupu ba monter ba côté ça mais nazo ka enveloppe nanga ba ba ki bien servi to ki kuna ba tête d'affiche moi c'est des kanga moi j'ai mai belé ba monsieur zoé combien na musicien ba ko ba 3000 ba 4000 c'est la catégorie ta TV va sur $1000. Théâtre va sur combien? 2500. Théâtre va sur 2500. 2500. Et vous jouez combien? Nga. Sur YouTube. Biso bata YouTube to na mutu moko na lobaka kati. Po ya mbongo na ngapeti. To na mutu moko 400. To daki ngai Ken Piana, Prince Bakali, Mathieu Boncher, Janvier Payaki kwa Kayaki Azalaki wana. Là bas tout la tête hein. Merci Bandinga. Dieu merci à Kenaki. Dieu merci à Kenaki. Allez là papa la so nyota TV pas dakili banda na papa so boba za mwinde boy. Donc quoi bon c'est quoi 7 presse. Tozu $400 na IGF. Tozu na mutu moko. Pour la quitter mutu te par rapport à valeur hein. Na minsa la quitter to ka mutu 50-50 pour la bona kota kofi. To longwe siko wana to quelque chose pas la Achille Prince les managers des innocents. Achille. Achille au Kababoué, Achille quoi perception sur nambala. Mon Dieu to bon apesa na boko ya Prince Bakali lokola $300. Donc jour en go 400 chacun. T'es là quoi 450 na 300 to kabolaki. To kabolaki par 7. Ba quand même peut passer bango so 500, c'est bon. Et nanga moko. OK. Musa nanga. C'est ça. Ato benga kinga katité mais na lié na IGF. Prochainement personne ba beng ba bing non, to taba comme liste non, zang sauter non, c'est pas la merveille té. C'est bon, c'est la famille. Abe kinga katya na okansata yo. C'est bon, merci. So senga ba benga personne na côté na gouvernement. To sukande. Merci, tu as commis vraiment la souka ya émission la biso là vraiment la zakina Jemima Ibele gros bébé de la presse vraiment merci Nayo rappelle-moi coupage nanga na ozwa lelo ça nenge zala kala ou la manière ko boye ko so depuis le téléphone po ngala za na mbola maboko tenga so na zuka mbongo banque peut comme na compte on a combien na compte yo dit tu as combien la compte na o merci beaucoup mon chéri au comme ça moto na lo lendo pour la compte merci mon cœur je t'aime en tout cas merci na yo Prince Luamba. Merci à notre boss JB Koumaluta. Merci à Ado Senga depuis la Suisse. Merci à Dadi Mabib Mokolambe à Paris. Merci à Bato Swenga Jima Ibele. Je vous aime, je vous adore. Karine Mokondi la Chine. Tosunga Karine na ba prière. Mars, biso ana tout ça fête na mars, na famille tout ça fête awa et puis civil religieux et banadana juillet awa, civil na religieux, juillet août civil na religieux, kay na zoba l'état akita hein akita nanu nzambe aza na bino bolinga na kande bolinga ni bozala soudé, mato ekaiza kaya kokangama donc bolingo vu de prière. Kota prière qu'on a obanté pour maman Chartazane déjà en tout cas merci beaucoup à vous tous Jema Ibele mon vieux David de lutte doux de caractère mon artiste Ibraton Piana Babo séjour à Luanda biso pe na mars a peut OK ne pe Luanda donc Ibraton ministre Ranki no salé bien ministre Ranki ko tira na Luanda te ko ki maté c'est OK na mars awa malgré Joël Mola moi kento kaka mais a Soufika na ki napsto ke Luanda Lubumbashi ni Afrique du Sud voilà donc on a ngabino mingi qui encore Olivier Akala Mokonda Toulouse Bodebe ma Belgique 4 ma Belgique 2 tout ce garage Maïbele maman Liliane depuis quelque part maman Hortense depuis quelque part maman Kabibi Mwamba maman Solange Poutou OK c'est bon merci bana mamba mobimba kaka la Chine maman Jackie Powers sokoza madame ba bakouk tebi pesi ba bakouk mbote te là sokoza na assisté sokoza madame faut la maman Jackie Powers na pesi mbote na tous les abakouk de mamans si la bisalo famille Libota de la patronne à Belleville Kandi. Laquelle source na les amis de la Tumbate. Tous les mibangés de Yagabi, beaucoup appelé Yangai. En tout cas, je vous aime. Diasa de sa tuna ngablo moi mingi. Les amis de Naomi Barcelone, je vous aime. Les amis de Marie-Jeanne Bololé, je vous aime. Les amis de Mimi Kakongo. Merci internaute to comme na suka ya émission na biso bino tuba tuzili baku Rolanda émission là vraiment nazaki bongo na Jemima Ibele
gros bébé de la presse. Monsieur Dagi présenté na Prince Luamba. Paul Mukendi après Saline Nazarana pour Nabino. Continuez à s'abonner massivement pour la jamais d'ici. Merci. Merci. Tout le monde a une émission et qu'il y a vraiment bye.